Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Bon, situation de Denis Les Césabo. C'est un makamoko très profond. Côté la vie à moto. Génération naïe. Ba père wano bazaka na bango ensemble et belé batika déjà nzambe. Ba yebani ba secret nde bazawana. Ko banda Pongabi Sendwe premier riti na 17e ri. Ayebi ba secret ya ba serviteur de Dieu et belé. Ba papa nyo sauté mais certain nombre ya ba papa wana kala. Ba sala ba histoire na mboko ya mabe makasi. Somoni lelo quelque part Denis Les azobimisama ba secret wana parce que yépé le quoi ba boaki si bino ko sandelaka. Il n'y a pas une orientation de la part de Dieu parce que toi il va quand même ça fait très mal comme on a qui ndeko atrena ba foule azamuto déjà ça réclamer la ténèbre et puis composition ya famille moi mon lile za makasi na famille na bango basakata bana batu moko très mystérieux na kisi Ekolo Denis Les Sazalel. Par rapport à Vinaye, je vous dis la vérité. À Sangisaka Bonzambe na Kibokoko. Batouana o Denis Les Sazalel dénoncé. Bazo réservé qu'on répliquer pour baébike et qu'on a vraiment auto et qu'on a la bombe. Oui qu'on salem. Meilleur restaurant. Il faut venir manger. Il faut venir manger. Merci. C'est bon. Merci. Là, on est dans le pétage. Azamuto déjà ça réclamé la ténèbre et puis composition la famille Denis Les Sazalel. Et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence, enfants de Dieu Shalom. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Vous qui êtes amoureux de cette culture d'excellence, comme vous le savez, le devoir nous appelle et nous sommes dans l'obligation de vous présenter ces grands magazines qui vous informent, qui vous forment en même temps, qui vous proposent un divertissement très très modéré. Nous précisons à la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé, vous avez Sariv Mbala, la réalisation est toujours en duo de Jonan Zouzi et Jordan Panzo, notre chef. Donc c'est comme ça que nous travaillons, mesdames et messieurs. Continuez à nous faire confiance. Nous avons des chaînes. Allez vous abonner massivement et Dieu va vous bénir. Donc, nous avons Nouvelle Tendance Télévision et Alain Délé Officiel TV. Soyons nombreux à nous abonner. Désormais, retrouvez Nouvelle Tendance FM. Bientôt, là, nous allons vous proposer notre application. Alors, il suffit tout simplement de télécharger et aussi de nous suivre parce que nous avons besoin d'élargir l'espace de notre travail. Donc, vous avez intérêt vraiment à nous contacter directement les numéros qui sont affichés. Et nous allons échanger sans problème. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Maman Marie. Donc, le premier élément de notre magazine, c'est la Fondation Dès le cœur de la nation. Soutenez ces enfants orphelins et Dieu des orphelins va se souvenir de vous et il va vous bénir. Soyez nombreux à contribuer, soyez nombreux à participer puisque nous avons lancé cette opération Tangi Samona Mokelasi, Fouté la Mona Moko Minerval, Sombe la Mona Moko Fourniture scolaire, soutenir les orphelins et les dieux des orphelins va vous bénir. Infiniment merci à vous. Nous disons clin d'œil spécial à l'ingénieur de banque, mon vieux Gauthier Mascotte. Merci beaucoup, l'homme idéal. Merci à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Mesdames et messieurs, nous prenons les images de l'orphelinat et de la Fondation Dès le cœur de la nation, qui est dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège, qui est d'ailleurs éprouvé. Merci beaucoup. Nous prenons les images et on se retrouve toujours. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous êtes nombreux à nous suivre. Continuez toujours à nous faire confiance. Et après avoir diffusé ces images de la Fondation Délé et l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, nous allons recevoir un serviteur de Dieu. Avec lui, certainement, nous aurons à toucher quelques points à ce qui concerne l'actualité. Comme vous le savez, nous sommes dans le pétage, parce que pétage, pétage, c'est à travers ces images de vous comprendre.
pétage ezali juste na séquence ya image moko ya moke oyo ezotambola na réseaux sociaux oyo prophète des nations, prophète de la nation Denis Lesimvulusi afandi na kati ya lisanga ya bandeko basi pe mibali tomoni pe ndeko na biso Peniel ozali ex femme ya ndeko na biso pasteur Mike Kalambai. En ce jour là Kinshasa ndeko Peniel bazalaki quelque part bako sepelisa nzoto bako mela moi vino bako mela moi masanga oyo ezali na moi pourcentage moke alcool pour et ça la bango bien. Alors na kati wana tomoni le phénomène, parce qu'on l'appelle phénomène parce que depuis un certain temps yende azali na makam Denis Lesi abimisi makambo na abi azbaza na kati ya pétage ndeko moi simo afandeli na mopende bako sala ba jeune na bango ya ko seka lobi ki baza na kati ya pétage bako sepela to ebité soirée wana esuka ki ndenge nini mais ezali film ezali ko continuer to ko senga peut-être deuxième partie to ba quand même esuka ki pe ndenge nini esukele kaka wana to ndenge nini. Un grand regret pour n'avoir un ensemble belé ou bah sepelité bah la qui se met contentement na bango. Je crois que tous allez juste pour illustrer image. Si nous parlons le même langage que la réalisation, Jordan Panzou, on peut suivre en image, en extrait, tout à la juste et nous allons nous retrouver tout juste après. Meilleur restaurant. Il faut venir manger. Faut venir manger. Merci. C'est bon. Merci. Là, on est dans le pétage. Homme de bien. Ouais. Meilleur restaurant. Il faut venir manger. Faut venir manger. Merci. C'est bon. Merci. Là, on est dans le pétage. Homme de bien. Ouais. Meilleur restaurant. Il faut venir manger. Faut venir manger. Merci. C'est bon. Merci. Là, on est dans le pétage. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Rentrez radio. Nous sommes de retour sur ce plateau, certainement Bo Sepeli, Bo Tali, au moins image parce que image tant que à la télévision nous avons besoin plus de parler. Tout le monde mais bah image yango moko eloba. Voilà que les images ont parlé d'elles-mêmes. Nous avons évangéliste Michel Ekouchou, un habitué de ces plateaux, un habitué de Nouvelles Tendances Télévision. Je crois Boebi déjà peut vous Hollande. Hollande pe na radio. Vous allez pe belé ya Hollande. Alors on a Banzi Tuzana et Awa, et un peu partager. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Lembele. Bonjour Nabandeko Nyonso Balanda Biso partout dans le monde, particulièrement dans Lubumbashi, sœur Nanga Magui Ekouchou. Nzamba Pambola. Ça dans sa maison qui est Vraiment, Tozo a évolué, Tozo a 14 journées prophétiques. Donc, clôturé en dimanche, depuis le 28, Tozo a évolué dans la prière, dans la casse pour la délivrance au Salema, l'église. Nous avons organisé un prophète, dans la commune, dans la sélectionné qui vraiment Nzambi. Nous avons évolué dimanche, nous avons clôturé au Salema. 14 jours. Nzamba sali ya kokamwa minene prochainement na koya na ba image bomona nini Nzambe azokoba na kosala église za ko évoluer bien toza peka ko évoluer na ko bongisa musala ndako Nzambe za propre na ba pavement en tout cas nazopambola Nzambe po soki Nzambe amoni intérêt na vie ya mutu akose manifester donc église zo kende bien en général. Merci évangéliste, on a basé Tolandi biso sur image à tout à l'heure. Il y a Kulutunayo, tout le monde est en mode de pétage. En mode pétage. Depuis un certain temps, on a la Ratalae, on a une maison qui est. Alors, tout le monde est quand même. La Ratala, l'image, ça l'une. Nous avons un regret, ma casse, et pas le prophète des nations. Nous avons un regret mingi. Oebi, tant que tout le monde a mis bangé, bazo kweya. Bapaka bazo kita bazo zonga sima ezo sala pasi pe mawa oyebi biso bana Nzambe photo za la exemplaire en tout comme na mosala Nzambe vraiment oyo biso toyebaka ye atondisa ba stade ba palais du peuple
Souka ya mutu na lolenge oh ça fait très mal au cœur, très mal. Oh nazo lela na kati ya motema. Oui toyebi façon komeli mais il y a ko mona image oyo ko vanda vraiment na kati ya boîte de nuit. Na bandeko naza déçu totalement. Naza déçu papa Alain, nazo bisayo ta ken évangéliste. O image oyo eko pengwisa batu ebele, eko longola batu ebele na crainte nzambe, eko longola batu na kati ya vie à prière, eko kiko longola batu pe na kati na présence nzambe. Image otozomono. Naza vraiment na souci makasi, un grand regret tant qu'un serviteur de Dieu né de nouveau, ngai nazo condamné yango na motema na nga mobimba. Mais bande comme soit le bi que Maramou Denis les Sazoloba quelque part Zaza na tort, Zaza na raison. Pourquoi? Parce que Denis les Sazaki na kati ya lisanga na. Ayebi makambo et sala na kati ya masanga bisika o bango basangana na bande ko belebele watanga ka ba grand yon surtout. Voilà. Alors tant moni peut-être keye makambo zo simbate azongi sima mais azomona bato wana kotombwama ko ganga pe na télévision ko loba ye se pelisa été. Ya wana se décider oh mais bino bozo kize kakanga. Je ne suis pas le seul. Voilà. Donc tout ça, et les bateaux coûtent belle place pour Kenda Kenda. Donc bango coûte plus dangereux que le kangai. Ne denilés abandisco exposé. On se pose la question. Où est Ali Kaka ko dénoncer ou abandai gazoli na ko dénoncer to oyo et comme moto penza oyo esprit gareme koti katinaye alors a comme ko tambola na ndenge ya bonyama. Bon, situation de Nile Césabou. Oebi un tout d'abord ezama kamoko très profond kota la vie à moto. Génération naïe, ba père wano bazaka na bango ensemble et belé batika déjà nzambe. Vous comprenez? Ba vivaka ensemble, ba yebani ba secret nde bazawana. Par rapport au logo tiko évoquer za bongo. Denis les Saïbi ba secret na. Aïe ba secret na bango. Kobanda Pongabi Sendwe premier riti na 17e rite. Aïe ba secret ya ba serviteur de Dieu et belé. Alors yé loko la batika ye ba boaka ye ba tia penza pembeni nde salaki abanda ko bimisa ba secret ya baninga naye. Ba sala makambu ya grave ba papa nozomona wana. Ba père ozomona ba évangile oyo. Ba papa nyo sauté mais certain nombre ya ba papa wana kala. Ba sala ba histoire na mboko ya mabe makasi. Somoni lelo quelque part Denis Lesi azobimisa ba secret wana parce que yepé le quoi ba boa kisi nda bandi ko mi pote yango na le kaka na émission mo na ebisi makambo o sala ko bimisa ba secret ba ninga na ye eza mabete za bien poto yeba mais ye moko pe famitala pas même une semaine tala image tu ko bima parce que au moni mutu ko bimisa secret ya mabe ya monde de ténèbres il faut keba net biso to yaka toujours dévoiler ba secret ba ndoki ba secret ténèbres ndenge fonctionnaka na ba via bato nga moko pe fona mikeba po soki na salika kerera muke na koza l'exposer il faut qu'on y batte la ndenge Bible lobi les justes se protègent et le mal ne les touche pas. Alors Denis Lesi makambo ça la papa allait na bisayo tito 6 années oyo et cause encore plus grave et pas vient na biso. Ndeko moko alobi que la lire au vent le chose ndeko Denis Lesi il y a risque babeta les solo les sous-souté. Bino ko sambelaka. Il n'y a pas une orientation de la part de Dieu parce que tout va quand même ça fait très mal comme on a qui ndeko atrena ba foule ndeko atambisa bato ebele ndeko oyo asali kombo na mboka oyo et les gens ne pouvaient pas imaginer. Moi ce que ça ta païen on doit ça la mamona et ko ba que non bon ça va un nouveau converti. Oui. On peut se dire que non bon peut-être moi nazaki na ya fermité à quoi. Mais bizarrement quelqu'un oyo azalaki na rang moko élevé motomoko très élevé motomoko bato on a peut-être bon malgré tout ce que c'est exemplaire mais bah on a quand même bon aza quand même motomoko boazana na considération azalaki kopé ça y mais subitement ba moni kaka moto ba bando benga pasteur ya monene je me pose la question ba ndeko azana ba image wana les gens qui ont cru en Denis Lesi à cette époque comment est-ce que bazolela
bande comme ça ko ba ko ba est-ce que ba ko ki nommer maintenant nous te batala mutu peut-être même soit beli mutu mais yemo ko azali ko ba bien que asbelité asa normal comme on a d'un coup le pasteur qui se déguise en un porte-parole, il y a des artistes et musiciens qui est prêt à soutenir, c'est-à-dire que Moussala ya Satan et qui est liboso. Voilà. Il y a Nzambe ezonga nango sima. C'est-à-dire quelqu'un qui passe sur un plateau, il y a télévision, qui parle au moins sur 1 heure du temps, azozwa au moins 50 minutes, il y a Betali solo. Il y a Makambo, ils allaient édifier le peuple de Dieu. Et en 2 minutes, passage en clair, on a attendu comme on a Yesu Aleki. Comme ça, on a Keza Kotiola. Alors, vu tout ce qui se passe, pour nous battre, on a Keza danger, mon Koboye. Il n'y a pas une orientation de la part de Dieu, ou peut-être à la qui c'est mis pour une Italie, de qu'on a vu ce Denis Lessi. Non, le problème, c'est quoi? Ndeko Denis Lessi, tu l'as plusieurs fois. C'est là la prière, tout ça là. Azamuto déjà réclamé la ténèbre et puis composition ya famille moi mon lit les amakas la famille na bango oyebi ko salela nzambe ta ozo tia ba mélange zo sangisa ki bokoko na ki bonzambe un certain moment Dieu va se retirer alors bokoko nde ko tikala ko sala na vino tant bokoko ane ko tikala ko sala ndoko mona ekobimisa mutu na ba exposition makambo biso to yebaki to population yebaki te o bando sala yango ndenge tozomona via Denis Lessi ba sakata ba batu moko très mystérieux na kisi ekolo Denis Lessi azali par rapport ya vie na ye je vous dis la vérité asangisaka bonzambe na kibokoko quand Dieu se retire kibokoko nde bandi se ko manifester na vie na ye o azo sala ana za le sous-prophète déjà papa na biso a pengui déjà azali sous serviteur de Dieu té na moni na zaki na moi réserve ba une semaine outi ko leka pona ye mais par rapport ya makambo tozo mona nande tozo sambela tozo mona que notre vieux ici aza vraiment la ba problème sérieux makas mais évangéliste na kotala ba ndeko surtout ozo lo ba na ba tout ça na ko benga ba grand oui depuis Denis Lessi azolo ba makambo surtout silence radio personne ne bouge personne ne revendique et personne ne décide que toi qui ne ko aider ndeko Denis Lessi au moins te ko pesa ndeko Denis Lessi ça ta 50% il y a raison que c'est que vrai bazo banga e ba ebi que non so ba meki akomimisa bango sur son poisse mais ça bongo atangi ba kombo pasteur ebele moko za na bandal ato tanga kombo tena c'est réservé prédication à Jésus-Christ c'est comme un voyage astral. Vous voyez, je suis ici, je peux aller en France en esprit, récupérer mon passeport et je retourne à Kinshasa. Au moins, ma prédication est tikali. Moi, quand ça na bandal, à Teya Kamakasi, ma voyage astral. Tu peux être à Kinshasa, ok, na Luanda en esprit, tu retournes ici à Kinshasa. Ouais, abimisaka banyama, abimisaka ba miseleketi. Ba crapaud, ba kele les obi bazoto batu. Tout ça, ozomona batuana o Denis Lessi azo dénoncer. Bazo réservé ko répliquer pour ba ebike et ko zala vraiment auto et ko zala bombe. Oui ko salim. Bombe. Denis Lessi a kotipé bango doute makasi par rapport au ba plein na bango. Ba fou la multiplication. Na limité les ans ebelé, ba kunda bataba na l'église. Tabe poli. Alors, au deux on est spirituellement de bandini ba kolanda. Et le ko na ko pola nde quantité à foule ba ko en église. Ba père wana zomo na tuana bazo banga ko répliquer pas Denis Lessi na militso Denis Lessi so landie do mi sambusi. Po ye azo bimisa ba secret na atie mutu na ye alobi ke ye déjà mutu katana. O ekoya eya. Donc azani lesu na somo makamba bonzambeti. Donc, quand Denis Lessi ont travaillé avec Kibokoko, ils ont travaillé dans le monde, ils ont bimisa biloko wana. Alors, Moukolomoko, peut-être à citer comme on a alinga répliquer et qu'on a les sous ba putoyo ka ba secret caché au non le tika ko bimate o parce que il faut bango moto donc on mekakaka ako panza bango
bango nyonso te et lelo ça craint au monde que quelque part tant on bande comme ça tout ça là oyo qui bana nzambe bo sala attention Voilà. faites attention dans l'église vous fréquentez Si, si. lelo ba église et belé nzambe azala rasuté Oui, on a la raison. nzambe azate voilà Si. pourquoi est-ce que tout le monde a même na kati ya église que tu vas dans une église ozala okende pona ozuka ozwa lobiko Ouais. mais OK au baby na kati ya église Mais oui. ikufa ikote liyo na kati ya église sécheresse ekoti na kati ya église Oui. mais tolo na se olalaka obelelaka o ba jeûne prière osalaka Mais oui. mais vie na yo ezosimba kaka te or bible ezoloba yango bien que mutu nyonso to aye kati na kota ko dia nouvelle créature Nouvelle créature, or, voilà. nouvelle créature esuka kaka te ke ote na ndenge ya molimo te c'est à dire que même elongi oyaki pa na nzambe oyaki mabe nzambe bapakolo mafuta obandi ko Oui, changer oui, oui, oui. ozalaki célibataire makambo ezosimba te une orientation et cop moko emonani vie na yo est transformée parce que Dieu aza réel aza teke nzambe masapo kobeta otanga kaka bible bele non mais tozomona kati ya église la vie ya bandeko na biso ezo continuer kaka kozala bloqué depuis babanda komba bitumba sala bosala mais rien ne change or que ba ange établi ba ange de l'église Ba ange, oui, bango nyonso tout bazosala na bango Jésus Christ de Nazareth bango bana makambo na bango c'est ce qui fait que ezo bloqué bana nzambe ceux qui peut lobi boye ko simba dadi te. Pourquoi? Oyebi bana nzambe na temps oyo nazosenga na bio boza na esprit ya discernement. Même église ozosambela mais kana nko tuna nzambe est-ce que mokambi na biso oyo azali ko travailler na molimo na nzambe ou bien fétiche za na kati ou bien science ou bien kibokoko. Makambo zoloba ozana raison papa ale. Mais loko ngai nazo pesa tort eza ba fidèle. Pourtant gozo ke l'église au sambeli au moni changement te. Makambo zonga kaka makambo ko s'empirer toujours. Il faut senga pena nous nzamba peso bo sosolité otozo benga discernement. Et si kanaza awa eza mabele ya malamu. Po ba père wana to tozolo bela awa ba komi ko sacrifier même ba vie ya ba fidèle. Na ba ne romona na église ba okufisa ta ba 20 ba 30 personnes. Ba sacrifice o bango bazo zwaka. Bazo pesa kuna na monde des ténèbres. Yo pende ko se retrouver na église à bongo. Ko kansate esika full ya batu. Ezali nde nzamba za wana te. Jésus Christ alobi esika mi balé misatu basangani na kombo ya Jésus Christ aze longo na bango. Yes. Yango zo mona naza ko exhorter vraiment bana nzambi. Vi na yo zo luka ke nzamba sala, mais église ozana tango zo mona clarté, luka esika nzamba zali. Senga lo na nzambe apeso esprit discernement. A la question état d'âme. Pasteur na bino wana. Apumbo na butute. Pasteur na bino wana. Abibana ba jeune fille na église te. Pasteur na bino wana. Est-ce que azana kati ba kisité, azana kati ba logité parce que yo mwana nzambe na kati l'église, nzamba lobi mutu nyoso ko belela ko yanula. Mais pourquoi l'église na wana? Réponse zoyati. Makambo zo fungwa mati. Pourquoi oza la guérité? Pourquoi ozo zo musalati? Pourquoi vasimezati? Tout na nzambe atalisa yo état d'âme ya mokambi ou bien église wana est-ce que présence nzambe zali? C'est alors que ceux qui nzamba confirmé au bimi l'église wana au luke sika nzambe azo se manifester. Yango c'est vraiment très important papa parler. Merci beaucoup évangéliste Miché, je crois que ça c'était important pour Yes. bana nzambe baïba parce que mutu na moto sengeli elo to senga na bana nzambe nde yango. Effectivement. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Nathan oyo biso nyonso tout ça dans l'obligation mutuna mutu tozonga nanu. Amen. C'est-à-dire fukama tiama bolongono na se pose la question à Dieu. L'église que je fréquente, est-ce que yo zali ko reconnaître yango mon pasteur ou encadrangana, est-ce que ozoye baye oui ou non? Papa le togo so moi verset mo ata deux versets bibliques hein, avant to na moniteur na biso no kende 2 Corinthiens chapitre 6 verset na yango 14 à 17. Le fils que peuple de Dieu bazala un peu éclairci par rapport à makambo tolobeli. 2 Corinthiens chapitre 6 14 à 17 et ko fungola bana nzambe maele ba sosola tant otozali. D'accord. Ozomona to vanda lisanga moko te na be fidèle
infidèle eza moto ayebi nzambe te. Infidèle eza moto azaka atambolaka vie na mobimba. Un homme animal, moto moko atambusaka vie en dehors à bonzambe. Ce sont des infidèles. Bonyama. Zamba beng bango ba infidèle. Bible lobi relationne les entre ténèbres et la lumière. Biso toza ba na nzambe, toza na lumière. Mais toko vanda na ba infidèle comment? Parce que bango baza na ténèbres. Nzambe a interdire na biso ba na nzambe to vanda esika moko te na ba infidèle. Na ba to ténèbres. Soko to kitso mona ke Bible lobi notre corps est le temple de Dieu. Soko kiti na verset 17 balobi c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Donc Zamba interdit na biso. Alors bito bima na milieu ya ba infidèle. Na lisanga na bango. C'est ça. Tant autozali et sengel ba na Nzambe ba sambela ba comprendre d'abord entourage na bino, entourage na yo, église ozali, est-ce que bato baza tout autour na yo? Baza bato boza na bango même état d'âme ou bien baza bato ténèbres. Soki Nzamba sosolusu osaini. Obimi na lisanga ya bato mabe. Obimi na lisanga ya ba faux pasteur. Obimi na lisanga ya bato oyo bazongisaka lokumu epa Nzambe. Nzamba lobi soko obimi bongo alobi ako accueillir yo. Très important, papa. Merci beaucoup, évangéliste. Je crois que mais ça c'est tout ce que nous vous demandons d'abord. Arrêtons d'abord la futilité. Arrêtons avec le fanatisme. Yes. Rien ne te prouve que ton daddy est de Dieu. Rien ne te prouve que ton daddy a eu l'alliance avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi est-ce que ta vie ne change pas. Tu tournes dans le pétrin. Rien ne marche avec ta vie. Tu es là le 31 décembre, il y a un poussant. Beaucoup de déclarer aussi année. Bopesa ba année ba kombo na ba kombo otikala pour vivre à ta réalité année on a été. Ah Jésus poussana ndeko mobali ndefu ya pembe ko mobima. Ndeko mwasi. A jamais no pose ezokende. Ndeko mwasi ta la vie na yo. Or il y a une famille qui dépend de toi. Oh ba otalela yo. Si. Mais ba okota na distraction moko boye. Mamba bonzambe ote bango kutute ba inisa yo même famille na. Fais très attention. Yes. Oto soloba ezaka pona bolamu yanga na yo. Nazol bakate peut-être pour naza contre pasteur na yo. D'ailleurs mon kutu na tiki kutu mamba otanga tanga bakomba bato. En tout cas merci beaucoup na bino surtout évangéliste je crois que ba naza ba il y a une orientation bonzamba pesio. Je crois qu'il est temps de partager na bango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur évangéliste Michel Ekouchou. Nazali visionnaire, il y a église Med, cité de Gédéon, église de Zouami, toujours na Kinshasa, na commune ya Ngaliema, quartier Kamunganga na Mbinjo zone, arrêt Kamunganga, avenue Diantela numéro 14. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Nzambe langa Jésus-Christ de Nazareth, azala nzambe na yo. Muto vandi na canapé ozolanda exhortation ou Nzambe ameminga na talisolo komoko très important. La peur et le doute annulent le résultat de la foi. La peur et le doute annulent le résultat de la foi. Je sais que tu as un problème. Problème moko zo tungisa yo. Ou ezo lelisa yo. Ou ezo zangiso kimia. Mais là, on a l'Isayo na mukola lelo. Longola kobanga na likambouana. Longola doute na citation vinao. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui t'otangi lo balanzambe na Matthieu chapitre 14 verset na yango 24. Natangi na kombo Jésus-Christ. Quand il lui eut renvoyé, il monta sur la barque pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était au milieu de la mer, était battue par le flot car le vent était contraire. Verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur les eaux. Quand les disciples virent marcher sur la mer, il fut troublé. Ils dirent:
C'était fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Nalobi, bien aimé de Dieu, la peur et les doutes annulent le résultat de la foi. Awa Bible lobi Christ. Tant voici ce que laisse Batouma par l'ambis. Aïbis na ba disciple, bo renvoyer foule. Ngala ke ko bondela. To ba disciple ba sisi, ba disciple ba kiti na barque, ba zui, ba kiti plutôt na mer, ba zui boîte ba bandi ko katisa de l'autre côté. Alors Bible lobi Jésus-Christ est en kiti. Pour qu'on rejoindre ba disciple déjà bazaki na katia ya mer, na katia boîte bazo traverser. Loko les aki na katia butu na 4 heures. Jésus-Christ a bandi ko landa ba disciple mais azotambola likolo ya mai. Atamboli likolo ya mai bien aimé. Alors ba disciple na katikati ya mai batali na mosika ba moni mutu moko azotambola likolo ya mai. Ba tie ko banga, ba bandi ko pousser ba cri, ba bandi ko lela. Jésus-Christ a ebisi bango bo banga te. Rassurez-vous, c'est moi. Bazala ke belé na kati ya boîte. Alors Bible lobi Pierre alobi Seigneur, si réellement ezalio ordonne que ngai na bima na boîte na tambola likolo mai na ya esiko zali. Bible lobi Jésus-Christ a ebisi na Pierre, viens. Alors Pierre a bimi na boîte atie likolo na mai abandi ko tambola ndenge Yesu azaki likolo mai. Bien aimé dans le Seigneur, bilobi tangu Pierre abandi ko évoluer ko comme sika Christ alaki, Pierre atali ba mbonge, atali mo pepe loko zaki makasi, Pierre akotisi ko banga abandi ko kita. Bien aimé loko ni nzambe azo ebisa ngai. La peur et les doutes et ko annuler prière na yo et ko annuler résultat ya lo sambo na yo parce que ozo banga malade ozana yango, parce que ozo banga ba situation ozana yango. Ti lelo moi ozo résultat ezati. Moi omona miracle ezati parce que comment na ba doute o comment na ko banga biloko mi balé nde ezo ko annuler omona miracle nzambe. La Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pierre abimi na boîte abandi tambola. Tant amoni ba mbonge atie ko banga abandi ko kweya. Abandi ko zinda. Bien aimé soko tie ko doute, o tie doute na vie na yo. Na makamwa nzambe moi omona miracle ko zalati. Soko tie doute même la prière ba sala nzambe. Moi omona miracle la vie no ezati. Nzamba lingi moto nyonso selon Hébreux chapitre 11 verset 6. Nzamba lobi esengela moto nyonso oyo aza kondima. Nazo sengelo ko epa na ye à croire que Nzamba azali le véritable rémunérateur na ba oba lukakai. Kondima kati na ezate eloko liboso tcha la vie na o doute. Eloko liboso o tcha la vie na o ko banga. Ozo banga ba situation vie na o. Ozo banga ba kombo, ozo banga ba kambo, ozo traverser na mukola lelo longola ko banga. Zo kondima longola ko banga, longola doute na ba situation za na yango. Croire na ba prière ya ba sala nzambe. Omoni Pierre akotsaki doute azindaki. Yo peso ki obando tia doute na ba situation lo est-ce nga pe makamna zalango ekosimba est-ce que vraiment na luki na bengi basala nzamba ndenge na ndenge mutu na mutu azana grâce na nzambe benga po na problème na to ko déclarer na koloba likolo ya vie no nzambe akosala. Bien aimé ndeko na no yamba Jésus-Christ était le quoi mo konti pe mo bikisi naza ko exhorter yo répéter simananga o yamba Jésus-Christ a sauvé. Seigneur Jésus-Christ na fungoli motema nanga na yambi lokola mokonzi pe mobikisi limbisa mabe nanga sukola nga na makilo sopaki na ngomba Golgotha na kombo Jésus-Christ. Amen. Numéro nanga téléphone ya WhatsApp ezali plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59. Compte YouTube Nangezali Évangéliste Ekuchu TV. Vous s'abonnez massivement na chaîne Nanga ya YouTube Évangéliste Ekuchu Télévision pour que vous landa seulement délivrance. Awa tana biso zakamuki. Be exhortation to sala kaka pour na hôtel sabino que Jésus-Christ a ebio. Si tu as traversé yeso bosa na oti. Et si tu benga to bon de la pona kano au remona miracle nzambe.
tika nzambe na nga pambola yo kimia na nzambe za likolo na yo au nom de Jésus-Christ amen. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali na ndenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo sona bila rebutike. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali na ndenge na yo mwane. Ka eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.